concert ya Weranson, est-ce que est-il vrai? Banile concert ya Weranson. Parce que Weranson a une vision na ye ezaki ya komema bato belé na poto. Pour concert à Zénith est un succès, est un réussite total. Maintenant on va rimer, on va nier concert. Est-ce que est-il vrai? musique ya Congo ezoke de bien mais malgré ça mimi bakoti. Mimi bakoti bakoti à partir de papa na bango ti za ikolela ni solo baga Mercedes. Yo kanga monoko Jango Zongi. Oh, Jango Zongi tel père tel fils. Donc papa baby sabana ti bazoyemba sabana maboko na poche botiaka donc c'est que sera babanda ko yiba kala. Babanda kala. Bata biloko. Yibi. Tu es le Oscar. OK. Ya Jackie. Tu es appelé sous na bandal miyibi bazawana. Ah, tika boy. Oh. Tika boy tika paka tika te. Ah, non pas na makala, kopone yaka na makala. Ba italien. Ah, ba italien ba kotna musique. Ba koti bazana na bandal makele. Beta biloko ba italien ba kotna musique. Bazana bandal makele. Ba italien. Oh. Aïe bag. Oh. Ni solo ya babi ya Mercedes. Asepsika daju. Voyage tozo kende na moni eloko mabe koleka. Bon mutu ana pa yaki daju abengisaki eti. Oh, ça ne fit pas. Il peut pas dire fit te. Ah, le gars ba courage na zala na ngo wana. Yo ebi ba italien de ba za place ba faut ba zala. Est-ce que ça ba italien? Oh. Jean 10 asomo aza somo na yebisa yo gramu yaka aza somo mwana mobali wana lelo mama kimisi mama ngato kaka mazo saka ausa kona na ngai soke mona na kite alinganga mona na ngai na sala mama mna zaka na poto ti ayebo souci o moni makambo Kongo ezozo ba yiba nde to poata yo voilà eza yiba to poata yo yemba to yo ka bien so yibi to koloba mais ce que par rapport à comportement ndenge les gars ya komona est-ce que bagone za di munene te les gens disent que non te ayiba ti est-ce que bagone za munene te ngolongo to ba pesa na te bango ba musicien o ba uta quartier latin ba goyera trop na kisi eza na moko akenda oluka nganga na bene basali accident nganga kufi na moto oh mais président Sam nani président Sam asen oh akenda na bene ko luka nganga. Merci beaucoup, vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Concept Touch TV, héritier Iboula Lobaka, vitesse wapi mouya kanabino, ye salarabi na kitoko na lengi, tant bon monde héritier Iboula Mouyaka. Je dis merci beaucoup à l'initiateur de cette chaîne, Audace Milando, les boss Motema et maman Afi Milando. Merci beaucoup à bande de Touba Rolanda, à Drisha Motomètre, Bebazi Beba Tchafouin Omonango. Merci beaucoup à Bruno Loubi Kambonga, propre sang ta maman na Petit Bon Junior et Broly 10 à match. Merci beaucoup aussi à 9D78 Smokey, le grand rappeur, le seul rappeur de la République démocratique du Congo, Smokey, professeur arabe, Nzamba rap, représentant valable de la République démocratique du Congo na Mboka Londres. Bokende na 9D78 Smokey officiel, bokende ko s'abonner et ko sala kitoko na en calamité chanson Jin arrive et ko pesa impact na idéologie na ndenge ya mukete. Merci beaucoup na salon Source Divine VIP bakolo suki na kati ya Londres wana Source Divine VIP bakolo suki na kati ya Londres so ni bakanga mwasi no suka bimati toko oni basala mwasi no tissage kene na Source Divine VIP bakolo suki okozala vraiment mobimba. En tout cas, moi, héritier Iboula, merci beaucoup à maman Fanta Fofana, ma jolie couette, pourquoi pas maman la Nita la gabonaise, merci beaucoup à Nelly Tamboué, Belle Brida, Jessica Djenga, je vous salue là où vous êtes. Aujourd'hui, héritier Iboula, par rapport à l'actualité musicale, Toyotio banile concert ya Weranson, est-ce que est-il vrai? Banile concert ya Weranson, parce que Weranson,
aye na vision na ye ezaki akomema bato ebele na poto pour concert à Zénith ezala na succès ezala na réussite totale mais tokoyoka barimer oyo banile concert est-ce que est-il vrai ke banile concert tokobeta mpe masolo ya concert ya Dadju ndenge lekaki tokosola yango tokosola su masolo Papa Hervé concert les millionnaires club concert le 7 novembre Casino de Paris Pyroman arrive bientôt là le 29 septembre au sortie officielle nango tokobeta masolo na invité nanga jour directement Héritier Wata Soroza d'accord na kata concept Touch TV je le dis directement bonjour Yampaka bonjour les grands Mouyaka bonne santé kitoko danger grand Mouyaka est-ce que le loto ko beta biloko il faut bazwa yango Janice disait ça les voleurs viennent pour détruire dérober et égorger voilà voleur abima et jour oh bonne santé kitoko makambo ekendeni na ngolu malé merci beaucoup Yampaka bandeko ba Rolanda première fois na yo oza na plateau ya grand Mouyaka Héritier Ibula Mouyaka na bango nyonso représentant valable ya bayaka yeyo Yampaka musique à Congo ndenge eza kokende okomona yango ndele musique à Congo ezokende bien mais malgré ça miyibi bakoti bakoti à partir ya papa na bango tiza ikolela lisolo baga Mercedes yo kanga monoko jango ezongi tel père tel fils donc papa baby sabana ti bazoyemba bango na maboko na poche botiaka donc c'est que kese wa babanda ko yiba kala babanda kala beta biloko miyibi na miyibi dans ce musique à Congo ça na bien mais miyibi bakoti mais sur évolution sur le plan musical nous avons évolué ils ont évolué kitoko pour ba Pyroman ezoya Vincent ne peut malgré ba difficulté wana bon eza normal eza réalité ya musique OK seigneur so pe barataka ndele muto aboyi biso nyonso to souhaitaki ezala bongo mais mundele ya ebi ndenge mokili ezokendelelo corona oye oboma mambebele donc soki eza bongo nzamba kumbama so epeza bongo te tomona yango ndenge role mais est-ce que ndenge makambo eza koleka banile il paraîtrait que banile concert ya Wera c'est donc confirmé parce que toyebi que le 17 septembre Wera ensemble akobeta na Zénith de Paris nayebi te impression eza nini par rapport à bacombattant bon combattant veut tu connais tiboke tu premier as musicien ba milio musu to kondana bango te ba musicien na biso pe tiko ke potoneti o mona fimo bwediani mboya za mwana de long jambe yo eko sente tango yo sente mwana e Gracilia mwana kitoko comme lela donc ba BBC génération pe ebele na poto ndenge ba BBC pe génération ya ba jeune mususu wa na kini donc génération tango baby etala ngana na mwana nga jeune moi yaki yemba yaki na kabeli ba plan a senteli sou mwana na part wana ba otomboka mais so na part elo mususu boke tu pas za musicien Vincent na za famille ba musicien nyonso baza ba famille ba musicien nyonso baza ba famille ayebi pasi ya makambo ya musique na ye montant akina poto ye na logique na noko esongo amona pe ba réalité na ngudon ayebi na musique e vivara côté na tokobongisa pesi ebonga po ba papa Hervé pe ba oke obeta mokilia na ngo kitoko côté wase kwa pa obeta na Lyon na mokilia Fabregas pa obeta na Lyon Fabregas ça va courage Fabregas pa obeta on met maboko bainde Fabregas va te mettre à maçon na bango to kesi ekufa ndeni ekufa metinwa Fabregas wana comme ndé tozo tonga te yama makotonga te to solola biso il faut te mettre à masola miyibi masola Pyroman masola Vincent net ba Fabregas que soit ngolo ba te Fabregas asila nani bina filena mata ana succès bango nyonso ba musicien moamba bazana na championnat na bango bango babima boyete on te babeta ville pa pambati ba basuka na fikini championnat mwamba Yampaka ti oloba boyeko obayisenga et comme suma ba district na ba miss na ba musicien bon eza division siko pona yo division na division ba musicien ni siko o baza ba yebisanga ba musicien ya funa ba sala fierté ya funa na funa bon
funa so tozui batu baosalaka eza bana bandale na ngiringi po médaille eza na ngiringi papa Hervé toye na bandale héritier Goga abundaka bien toye Seleo Scram ya Jackie toye pe lisu na bandale miyibi baza wana tika boy tika boy tika te paka tika te na pas na makala kopone yaka na makala ba italien ba italien ba kota musique ba koti bazana na bandal makele beta biloko ba italien ba kota musique bazana na bandal makele ba italien ayi ba ni solo ya babi ya Mercedes kanga monoko banakala zaiko en forme balela papa na bango ayiba bag siko mwana ayibi su bag nazala ina veju na jana na viona nga yolo alobi nini abi makamu na pesa games ko sangana na bato yango wana mettre papa jana na oya ben games te ya ben ka gandi abi na pekisa gandi mangama ko sangana na bato po mama ya daju déjà lota ndoto mabeti bazoya tika boy Maman Daju a l'hôtel de Tamabe. Alobi. Keba yibi mwana na ye. Asopsika Daju. Voyage tozo kende na muni eloko mabe koleka. Bon mutu wana pa yaki Daju abengisa kieti. Ça l'invite te. Il peut pas dire invité te. Kaba courage na zala na ngo wana. Yo ebi ba ba italien de baza place ba ko bazala. Est-ce que ça ba italien? Jean 10 asomo aza somo na yebisa yo gramu yaka aza somo mwana mobali wana lelo mama kimse mama Daju azolela kaka azosaka azokona na ngai soki mona na kite alingaka mona na ngai na sala ye mama mona zaka na poto ti ayebo souci o moni makambo Kongo ezozwa ba problème yango mama Kongo ezozwa ba problème problème on est na Angola ba yiba 50 cents siko eyeli suswa ba yibi Daju est-ce que non obésité Daju ça na ibezi ya nini Daju yeso ina ndako Daju ayo zonga ke biloko ebungaka kaka Daju petit na biso ayolo alobi yango bibie nazo comprendre te tipo wana ndia kanganga na kisi ya zaka so ya kosio na koya kolia na ndako komona nde bango bato mbongo bazaka batika biloko ba montre ko bunga biloko ebele vérité ekoyeba na ba montre pala ta koyiba ya koyiba nyonso na ba ketch na ba ketch ya koyiba ya paka Masa na ngazaka na Paris maître zeti balebele ayebisanga bi bazana ejo mususu ayibi biloko oya linga mi bakaleso bana basi ba bikini asala pena kop wana kasi ye Léon Jean 10 abeta musique Jean 10 comment balandi ba commenter batanga na Bible Jean 10 tina nango les voleurs viennent pour détruire égorger et dérober so il peut pas Yeonad Jean 10 il peut pas Jean 10 bon comme c'est Jean 10 ayi bana vie na ngamo boye kuchika nawa mbongo makasi ya katanga ayi ba kuchika nawa bato wana tuto bamuni luko Daju bandusu dotina zana na bimisa ba cigare za raye ba cigare mo ba melana na Sankara ayi ba rapeka ba melana nani na Sankara Thomas Sankara webi ya fungola ke face nani afongola nini afongola ke face Facebook encore pas na moi chombo na bi afongola Facebook Facebook face nini ngana comprendre face Facebook meta miloko Facebook te Facebook ou Facebook ya fungoli ye ya fait ngara mabolongo abina mabolongo baya mabolongo comme na mama ndibwa
Donc garçon na bomi makambu ya musique na ebisa yo. Oh tira la baboya. Abomi ba play ba komolela. Ba play ba komolela ba bi finalement makambo toke na moi to eba musique ba yiba raté. Musique eza betande ba kabila yo. Voilà. Donc na mon comportement mon Diego Kao o musicien oui. Nanani? Diego Kao. Diego Kao. Na musicien oui. Ya tala. Asen. Yena ekop moko. Yeba ibara. Oh. Na ramta tension na koya. Donc ne komi moyembi to tia moyembi. Na ramta tension ya pakatika to kate émission na ramta tension. Oliali ka ba pesa lika zo le karate. Na oliali sa indeki oliali ka ya paka. Ozonga. Na ozonga na ramta tension. Te lika ba oliali koya awa. Vérité foi mo yo kapema ba pesa na mai na mi. Mutu azo sala mabeto. Zela na mela mai ya paka tension mati. Oyebi ke Kora mwana mboka ba bimisi trophée meilleur voleur ya décennie. Ekufa. Te ezongi ka patani ka mwana pona ye. Ba bia zui ba trophée tout ya linga. Ye trophée nyoso ka ba pesa nga. Trophée tout ba pesa nga. Siko mwana mboka zongi pona ye. Mais siko prestation da journée ba prestaki na inosbi otrouva jonde. Te inosbi azali trop likolo. Ya moni makambango oyo ba inosbi ba ye ba jeune moko boye lobi soki pe ndenge ba VJB bazalaki etikali ba feri lobi etikala ba inosbi siko erreur ezalaki mutu akoke kokanga ba Kongo kabosi yeba kabosa ko zonga kisantu yeba tie face na kisantu nandeni abimi inosa kote kuna ya wapi na kisantu te musique fana na kin kuna falali aminu kuna na kisantu place yati nemo pe vena didele la kose fa akanga idiofa nani didele la kose akanga ni idiofa poni ali aminu kote una po esike zati otali kulu wapi terrain mabe calcio terrain eza mabe ya liwa terrain eza mabe na yebisa yo ke terrain eza ya kobeba tokokotela nani kokotela eza yemba nde toyoka bien yiba nde topwata yo voilà eza yiba topwata yo yemba toyoka bien so yibi tokoloba mais siko par rapport ya comportement ndenge lekati ya komona est-ce que bagone ezalaki monene te les gens disent que non te ayibaki est-ce que bagone ezali monene te yango elongo te bapesa na te bango bamusicien oyo bauta quartier latin bakoyaka trop na kisi eza na moko akenda oluka nganga na Benin basali accident nganga akufi na moto mais po eza sami nani po eza sami Asen akenda na Benin koluka nganga na bango to bazena academy akeya moni ke makambo ko molala kende bo ye na nganga na moto batuti bango nganga akufi bango bakroyaka na biloko wana trop na ebite so éducation ne uta ko croire na ngoto yamwe ko tinda ye mususu na biloko wana na betate loko yo mususu j'ai appétit ezalaka si yango na ezaka moyibi puisque Jamal kuta ba botika na otonga bandako mais ya la quitté mais quand même azoni ça quand même azoni ça ouais monanaki mais le sola bagone ça tika juste pour bagezati ou bien ça dit pour na plan spiritualité pour na obena makambo bona ngape ne na sambelaka trop ya mamba spiritualité ya lingi nyonso koma yaye si mangolo ya liwa alinye biloko nyonso koma yaye si kozwa muto aza na famille na ye neti Sankara ana bana yo kende si yo meme bafungolise fesse so bafungolise Facebook Sami esa les super moni gramu yaka nazolela musique baby po mimi bakoti na ba pédophile ya ko sakana te donc bakoma ba Marie Bongola banani Marie Bongola mama Marie Bongola akwata biloko ni mobali moko mwasi ezoyeba na te yebe na mwasi na ndako bakoma na concours olamba na mwasi na ndako concours olamba longa na olamba mfumu ye pake mosaka po yalinga miba mosaka bambinzo yebe asala neni ya paka yesomo yonga ndako enzombo omoni ekoma mobali mwasi azui mobali musu yepe bawela na mwasi ne pe mibali
ba joueur wana monaka wana mibali na ye yo yebisa moninga no mobali okobomanga aboma ona nini akobomanga na eloko nini okobomanga pamba aachane nini mauvaise intention nakokanga makambo te pendant tokata émission nzambalola nalibukasa nakokata émission te kokata te gamu yaka so acha ndeni okobomanga pamba sika bino ebe bino bosama be mabe ya nini gamu yaka pona nini so muto baluka bona sena ko mepede gamu yaka yoza mopanzi sango baye baka vérité bon muto ko eko yane pe tanti mo ko yane pe na ndaku na abimi na mobali na ye OK voilà, merci beaucoup en tout cas bandeko bakola na yampaka pyromane eza koya kala minute tomona da teaser ebimi impression to tu faire lokola bayembi na buba c'est comme ça ne faire ayembi moko donc to tâtonner na ebité lo nyokolo bana ba mélomane na bonne musique parce que pyromane eza koya non tu teaser oyo to ndeni donc bagolois nyonso donc tobomba kaka bagiga na biso na bamega na biso po eyembeli wana ya papa Hervé eye lisusu mabe ya koleka po pyromane nde bimisi bavérité o pyromane nde bimisi bavérité o mopepe nango etindi ke moyibi mpe azwa palpite abima donc toyaka miziki poli toyeyoka elengi toyaka miziki te no te musique de Yaron Paul Ito et Okelengi. Donc félicitations papa Hervé. Donc Yoko tu dois côté on a déjà l'icolo. Tout ok na biso l'icolo te za leke. O comme ça biso na isiko to na musique. Yango wana. Donc papa Hervé za na commentaire tout. Voilà. Babilo rebetara wana ya danger. Et bon il sous na moment où il restera toujours chanteur. Qui? Papa Hervé. Ah OK. Arosala kope mususu te arozwa mongo na loyembo atongi bandako oye nsima pona kope na ete mama ya bota pona kope wana te pona kope ni po nsima nsima solo bakap na bango bakobosala na bakamarade ne batikela ye shimodo nsima OK voilà mwana mobali oya opesa moto mwana tumunga mwe groupe tension ni bazana na biso bango yaka musique baby bakonza sokoda bazwa solution pona makambo badaju babano baye na musique sika kutu na musique na bango babetsa mingi libanda lelo nde bakomi koya awa baomo ya po bakotisa lisusu esprit ya musique ya Congo so tokomo zwa biloko na bango eza bien te tokomo yiba c'est pas la mentalité moins peu compliquée akoba epe koyaka po koma aba oyiba nga lisusu na innocent utoto ba innocent mboka te ayibite yo mona kisaso oyibi mabe to si to baye donc to baye les grands moyaka to baye makambu na ye donc to baye esiko na to baye lisusu ya osakana te to baye lisusu ya osakana te dans Bobaye les sous à c'est quoi bandeko ba kolanda yo faire école on poster bongo le 19 septembre na kati ya les millionnaires club impressionné ko ça bon l'impression rendez ça ngana ebe déjà que papa Hervé ndenge ya kokende Zénith te au bongo la Zénith mususu pa OK donc ba koyoka Zénith kuna na Paris donc jour wana baluka mtu na direct ezala po Zénith mususu ezala pa ko yemba na degré ya lisekité o papa Hervé pesa ba ba devoir so ba nima ba papi kake peine ya raté pour la musique jo ba ota son bo était yemo déjà son a déjà na digital o eza normal OK papa Hervé bien chanter muto wana pesa ba ku ngaju muso na ba hérité wata to beta masula okosa hérité wata na maison mère kaka na ba Lacoste azo yemba bo libanda ayemba bo libanda ayemba bo asokoma te papa Hervé bise stop Lacoste matana hérité kutu aboya Lacoste yo ngana zoloba matana wa mati po ba koma ba teti fo ba yeba mama matana no Lacoste mati apota ke yango hérité so yo kinde ba fera so yo kinde ba yemba papa Hervé eloko zo sala ina musique noté mama la mo ba ke yem tazon sala Lacoste wengi te na ebité
On a ndé. Non nazala. Yem tazong ça la coste wenge tant la coste au motambo na corbillard. Vie baby. Corbillard. La jeep mo azara na ezara liboso boko tsape corbe ko kuna. Nena corbillard vie baby. Vie baby et baby et baby et baby. Attends moi na corbillard. Na corbillard vie baby. Ça m'a été comme ça dans salle émission. Papa Hervé. Papa Hervé tani mutunangai. OK. Asona ventonenen la coste il faut azonga. Si on a yaka kofuka mona chimo la libulu tala motema malamu. OK. Paye mutakotsa kabose wenge wana. Kutu wera eba ne kabose ta kansa. Oh Montana ya habité oh. Wera ebi kabose te. Ayebi atika la pe komona ete. Oh. Oh non vie mutu mwazara. Ayebeta pe pa vie de fao. Auta pe pa vie bozi ayembaka bien. Ah. Nani yango? Nente ayena yandeni. Oh. Voilà, non, petit Montana. Otenga Montana tenga kabose. Oh. C'est moi lingala passe azaka na balangacha. Sumbila munu Thompson na inzo bamela batsarata. Sumbila munu Thompson. Na inzo bamela batsarata mu media ave. Oh, na nya ave. Na nya tsarata ave. Oroni yango na mpo. Tala siko ba motema malamu wana. O esala lelo ke papa Hervé mambe kendaka ababundisa bitumba sorti tout. OK. Sorti tout. Il faut moi raza mutu abakara. Babundisa bitumba tout bitumba onyoso na mai bazozo ba monani. Oh, ba musicien likolo kilo. Oh, ba musicien likolo kilo. Kilo. Voilà, merci beaucoup, c'était là un paka auto mega un peu ko solo là. To metti ma solo ba bi beta miloko. Oh, ils appellent héritier ibula faut bimisa ba plan oh bombaki, faut chauffer le roi reçoit 4 plaques. Fait bima. Voilà, bandeko tout balandio ba remerciement na bandeko balandio. Bandeko balandinga nyoso ba golo na bisi ba to za la fidèle, to l'album na biso to ya CG Polo, biso tout za DG Polo. DG Polo, na sia ba bele moi si Nzambe. OK. Aotika ra Nzambe ba mama. Voilà. Numéro contact. Numéro contact 089. C'est le caca un pas. Souka na chombo. Chombo na wangu ndio ndio za msozo. Pesa numéro. Moi petit na uba. Pesa numéro. 089 80 72. Betara plus 243. Plus 243. 89 80 72 700. Donc voilà. Plus 242. 89 80 72 700. Voilà. On a bina kitoko. Donc bah oh bon ben a pour critiquer ngana sina sambo depuis Sera Mobutu. OK. Depuis Sera Mobutu. Si le lodon ngana sambo Mobutu aza yebi na sambo. Atika mo sambo. Kabila le père aye na sambo aka. Donc ti omoni ya mwana na sambo na pachindi ayebo na sambo. Donc ngana sala na ngai te mombo na ka bakombo batu ndemo na Sankara. Mais ça Sankara, na Sankara. Ego ya sala wapi? Oh, ngana tout ça na ministère de mendicité. Voilà pour garçon voilà, merci beaucoup. C'était là un pakao par rapport à l'actualité musicale. En tout cas, on est de cœur avec Ranson. Sur un abus le 17 septembre, concert et bétama. Nalali na loti ndoto, o banile concert. Ngai ndoto wana na boyi yango. Na linya ngotata muke suwe na ngazake wera. Abeta Zénith de Paris. Na yebi ba musicien ba rolonga lelo. Bazada na France wana parce que vendredi, tu as posté toyo kama Zénith comme 5e concert. Na kata Zénith, on a 5e Zénith. Ya ouais rançon tu as posté ça, ya ba parfum d'hiver ba yemba. Tu as posté ça, ya royoka ba Genia Tula ba yemba. Tu as posté royoka tout le monde, ba Jamaïque ba buaka. Toyoka bango, est-ce que ba komati Makamongoza yango to yango te. Tona posete ko banile concert. Merci beaucoup na bandeko tu balandinga. Merci beaucoup na Audace Milando, motema maman Afi Milando. En tout cas, merci beaucoup na l'initiateur de cette chaîne, le boss de boss Audace Milando. Merci beaucoup à maman Afi, merci beaucoup na maman Fanta Fofana, merci beaucoup à Shérif Kachiko l'image de la terre. Jean-Paul Binda Mastaki, toujours plus beau. Merci beaucoup à Bruno Lubi Kambon à propre. Sandra Ngata Maman à Petit Bon Junior. Ebroli, Nizamach, Tomonani, Soti, Nzambe. Bon s'abonner massivement à Congo Concept TV. Et que ça la Kitoko. Na Eleni Mote Belé na ba coopération. Auto toujours même moral. Balto balati sarabi son na système so na sayo awa.
rolata pantalon ndenge ligne okatini nokozwa. En tout cas merci na bino baya batekaka ba chargeur baya batekaka ba makasu baya batekaka ba mongomboro baya batekaka ba titamata baya batekaka ba boma mama toboyi milimo ya bombe toboyi milimo ya bombe tomonani soti nzambe azongi nanu te. Merci beaucoup na Regina Regina molobeli je te sali na ngana bossa na yo tomonani soti nzambe azongi nanu te. Play.